Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Tobi ke lelo dimanche lamu. Écoute, abino bena mwa bota na bino mobimba ba place bozwani. Ba mbote na bike kolo nzambe azo batela biso tata nzambe na biso abo. Keli ya mokili oyo ya sepe likolo oyo asalaki biso bato tobotama. Tokufa, tobota. Vraiment eza nzambe wana nde azo batelaka biso tobosana mate tongo nyonso kaka soto lamuki ta ozwi mwa ngonga te mais senga merci kolala kolamuka eza habitude te. Voilà la famille toye kaka mwa 10 minutes ka ndenge ezalaka ya moke ya mwa café ya tongo ndenge ezalaka mwa mbangu toyaka kaka biso nde tokola boye surtout biso tokola penza na maboko ya mama penza donc baza wana bazobokola biso na bayaya ensemble la famille. Eza ne loba moko na kanga mama na nga lobaka soki likambo ezali bazosala likambo lingaka osisaka ngo ntina suka lingaka oyebaka likambo yango ndenge nini ezokende malei mpo oyeba ntina suka conclusion nini ekobima na kati ya likambo wana mpo oyeba kozwa réponse oyo kozongisa wana maloba mama na biso nga mpe na kanga biso ba oyo toya na kati ya réseaux sociaux toya te po tobanda kocontredire bato toya te ke position ya motu ndenge ozalaka mpe na position na oyo eyebanaka te oza na position nini nono motu fa yebanaka position na ye na vie. Donc soki oza Sylvie Mode oza kaka Sylvie Mode oza na makambo oyo ozosala oyo etali kaka yo. Soki oza kingandi mais liko bate soki oza Sylvie Mode likambo kuna meme etali yo te ozwi wana kuna ozwi likambo wana kuna ozwi yo comme lokola président moko na kati de réseau dictateur bato na vie. Il faut faire très attention na kati ya réseaux sociaux oyo biso ba mususu tozaka na ba maîtrise trop bandeko na nga boyeme vidéo oyo soko tali yango like oza pe loba koloba loba pe na commentaire et ça la bien et prendre un plus bobo sana te apesi bino mbote ba place boza ba omona vidéo oyo bozo mona makambo ezoleka na kati ya réseaux sociaux toujours makambo na nga ya kofinga nga butu moi na moni ata mutu moko te waya kolobela nga na makambo o bafinga na réseaux sociaux moto ata moko te oyo ayaki ke ya koloba ke bezo finga mama ngo butu moi en tout cas bazate na moment où tozalaki nango. Donc nge mosi sangolo zako donc yo moko sala makasi na yo pour revendiquer contre mafinga tozomona eza pe na bato pe o bamonaka mafinga pe musu ata alobi nani ata asaleli yo boye te mais omona pe aye bazofinga pe faut revendiquer bazali nyonso wana pe baarchive pe ezalaka nango ke te yo kovanda boye te boye omona kaka ke moko beti kara toza na kati ya réseaux sociaux. Et puis eloko photo yebaka bandeko na ngai nga naza nécessairement boye babanda otanto tozali bana mike tozosala peut-être na ba histoire kande to bakokende ba classe wana eza na peut-être na yo wango na classe to na ba histoire toka na par hasard kande tokola ezalaki na mboka moko boye oke na mboka komi siko na kati ya zamba eza na place oyo okomi neti na triangle ya zamba okomona koto makolo bato banyataka mingi mais côté mosusu makolo bato banyataka penza mingi te mais moi ozomona ke moi trace ezali mwa nzela eza mais côté oyo bato banyataka mingi nzela vime salama mais siko yo bungi na kata zamba komi na place esika wana omoni bato mibale bayebisi yo nzela ya malamu opo bima na mboka eza kaka oyo bato banyata mingi te oyo soko ke oyo kote bato basalaka bilanga balekaka mingi mpo bato nyonso bayaka kutanaka awa siko nzela balandaka mingi yango ya bilanga mpo soki kuna komona kaka bilanga mboka eza te mais mpo ke na mboka sike nzela oyo banyata mingi te yango wana nzela place okende okobima ntina mboka okomi na 3 personnes bazobiso ke nzela yango oyo olingi kaka koyoka te yo ozokende kaka kote ya nzela wana o bato banyataka mingi ntango okende kuna okemona mais kote nazomona bilanga minene banini mpo kuna mituka eyaka baferme biloko bakendaka kuna mingi kozwa kaka babiloko mais mona motanga azozonga ye banzela na nini akokende mpo na ville na ye bato donc na sens ya koloba ke ntango toza na matoi ya koyoka toyokaka soki bato baoloba ke keba na likambo boye fo toyokaka air moko
ke bana nzelo eza malamu te kokende na boye yoka po bato bayebi nzela wana me yo ozoyoka te ozobaka te nga na kende ntango okende okemona kuna nde bakolanda maloba lisesa moke yango wana oaza mato ya koyoka ayoka nde toza boye na kati ya réseaux sociaux oyo moto malamu aza ne te moto malamu aza te wakobake nga mpenza ne ngai moto malamu aza te bato mosusu soki bakei na bango kote wana bata mosusu bazalaki kote ya mafinga ozokasa kote ake ya kofinga te au contraire ake finga bato mosusu o te nga naza moto ya réseaux sociaux te moto ya biso toza bato ya réseaux sociaux sikoyo totalaka baarchive na biso kote toruta ti eya de bato mosusu basalaka abetaka masolo abetaka masolo me masolo mpe ezobeta mpe ezaka mpe masolo oyo esalama na kati ya vie mosusu mpe ezalaka mpe masolo oyo mosusu azwi ka histoire alobeli yango mosusu mpe ezalaka fabrike mosusu mpe ezalaka solo mais soki ezalaki masolo ata mosusu bakolo famille wana baboya masolo na bango ebima na ndenge wana eza mpe na bato basilikaka oyo mpe basepelaka te eza mpe na bato mosusu bamasolo oyo babeta oyo basala etikala ta mosusu lelo azomona ke bato bazosalaka mabe mabe mais oyo ye moko asalaka na kala azoyeba yango te abosani lelo tomona bato ebele akomi pasteur abongwani na ye akomi pasteur akomi oloba akomi mpe pasteur azoteya elingi koloba te soki okomi pasteur bato nyonso bakoma bapasteur non motu na moto aza na ngonga na ye oyo nzambe akosalela ye motu na moto aza na ngonga na ye oyo nzambe akosalela fo ozala na patience soki omoni ke yo bando okoma pasteur oteyaka na yo bato bazosalaka bamasumu continue koteya na maloba malamu ezaki ndakisa oyo ekende mais koteya bato te mpona kochante victoire avant la guerre mpo toyebi tozovivre oyebi lobi te et puis oyo eleka na bahistoire mosusu mpe eza na bato oyo balandelaka mpe eske na histoire oyo alobaka eloko te eske na likambo oyo asalaka ta liloba te liloba nde ezalaka concernant nini eske makambo oyo ezalaka ndeni nga nalobi likambo na nga elingi kotala décembre te nga ta ndenge naza na décembre aliwa ezali vi mpenza elingi bakaka te janvier kaka fona swana to février kaka fona swa te oyo akoyela nga ta na décembre awa oyo akolukila nga mbutu mbutu ye nde mpe na mbutu mbutu oyo akolukila nga mbutu mbutu ata na décembre awa to ye na ye mpe na mbutu mbutu nga na kobanga motu te liwa eza nzambe moto ayebi ta nango soki ta nango wana ekoki ke ere ekoki fo kende okei moto malamu na kati ya réseaux sociaux oyo aza te soki ozosala analyse no fo yeba analyse ozosala ya ndenge nini ezoprovoke to ezoprovoke te eske oyo nazoloba nazomisosola ifo ye moko mpo ozala na makanisa malamu mpo ntango bino bozofingaka mama Sylvie Modi bozoyebaka te soki likambo ezoleka bolingi kolekisa yango te ifo bozongela yango butu moi kofingaka motu banda ntongo ti poko ozosala bambwakela ozosala feti bino boyeba te ntango feti esilaka ya bambwakela bareponse eyaka sikoyo bino bato bosalaka baanalyse bozalaka wapi bozoluka ke boluka bamakambo to bozoluka nini mpo soki moto oluki makambo yeba mpe makambo ekoya keleke swa neti babiso ba oyo Sylvie Modi naza na motu moko te oyo nga na kobanga jamais faiblesse ya nini na kobanga te biso tozosala toza na kati ya mokili ya nzambe oyo apesi biso oyo tozotambola ye moko ka moto ayebi mokolo nini akododa moko na moko obeli opemi okufi olongwe donc moto akobangisa moniki aza te soki boza na bareserve botoki esalaka bagroupe ya matongi botongaka bato boyebaka baretour nango mpe ezali tozozelaka tokóma ntina suka ndenge bamama na biso baloba likambo nyonso bandaka yango komaka ntina suka tozomona basheme ndenge nini ezaleli moto akobangisa maninga aza te moto malamu na kati ya réseau aza na ye te tozongaka na baarchive tozongaka mpe nsima te ata lelo tozobongama kobongama yango tochange ube tozolandelaka bavie ya bato
po kolanda pe vie ya bato eza pe mabe. Sala makambo oyo ya yo moko. Sala likambo ya yo moko. Kofinga moto te ko chrétien moto. Pona ko chrétien moto fingi moto seke ba koyela. O fingi moto seke ba koyela. Yango wana tozo ya kala te. Tozo kota live. Toko yanola ngo, toko lobela ngo na ndenge topesi mwa seja tongo. Ba bon dimanche. To bimana mwa moke ti bangonga après midi nde toko monana. Bisous bye.